Voilà ngonge beti oke totele mapoete tokangola Congo oyo mboka bankoko batikela biso. Losako na oyo nyonso amesana kola na télévision na biso tobelelaka lolaka ya mvuluzi kimbango. Ngonga ebeti tangu infweni. L'air a sonné oyo mvuluzi kimbangu alobaki. L'air a sonné oyo tata nzambe ya mpungu tulendo abelela kete bandeko bana na ngai nazali na bino nakolashe bino te naza na bino bandeko oyo nyonso ezali kosalama ezali nguya ya nzambe nde telemi sur Congo ya solo ke ya beaucoup de surprise ya minene ezali koya croyez-moi. Et alors yo ozosala nini? Nazako senga nazali ko insister na tout le monde que chacun de nous a tellement azala impliqué na kati makambo. Nous sommes tous concernés. Et nous sommes, je dis bien, nous sommes tous concernés. Et tali biso nyonso. Moto moko azali épargné nango azate. Yozo zelani ni poto benga bandeko no bazali na Kananga, na Mbujimai, na Kikwit, na Basankusu, na Idiofa, na Bakongo na Mwanda na Matadi, na Kisantu, na Ozair, na Yalocha, na Yakusu, bandeko bakamwe, na Kati na Bumba, na bakwe nyonso ekolo Congo, oyebi kozana bandeko na yo. Oyo ke information benga bango, vous attendez quoi? Mama Chantal ya solo to bosani kisangani te. Na Yalocha, bosani yangote, Yalocha na kata kisangani. Ya solo Mama Chantal kolela te. Voilà bandeko bana sobe kolo Congo, toko belela na bandeko nyonso ya ko belela ke tango infweni, tango ekoki, soki biso nyonso to kangani liboke moko comme moto moko elonga ezali. Na liboke moko na lisangane to longi, banyoko li biso mingi. 5% seulement ya batu oyo ba profiter na ba régime oyo nyonso eleka na Congo ko bandepoka Mobutu. 5% sur 85 millions de Congolais. 5% la canne pesée belé. Na canne qu'on a 2 ou 3% seulement va bénéficier en haut. Et mes chers amis, qu'est-ce que nous allons faire? Il est temps tout le bac, non, trop c'est trop, ça suffit. Et trop c'est trop, ça suffit que chacun de nous doit se mettre devant ndakunaye atelema bele la bandeko na kati na quartier bandeko bo telema bobima bandeko bo telema na kati ya quartier. Il y a des lieux, il y a des maisons, il y a des appartements, il y a des lieux oyo motamo la kate na kati wana e bombi ba secret bele, croyez-moi. Ba armement bidetu siko na moment oyo bazo banga po ba strike plan na bango baza surpris nzambe a confondre bango. Plan basaraki ya ko surprendre biso, voilà nzamba yesu bango, voilà vous serez surpris. Alors nzamba lobina lobela bino bande kobo zelate oya ko zela kaka voisin na ye akobalola masasi ona ko beta ye. Et alors bitumo to ko bunda etali idepeste etali INCT etali mulubate etali mukongo te muyakate munani te mungala te muswahili te etali be na Congo nyonso, que chacun de nous doit s'y mettre là-dedans. Achama kolone na kati ayeba ke ye ngai omichana place obi ke oui ngana nyoko mi mingi na nyoko mi kotinda mbongo na kokotinda ka mbongo na Congo te na tinda ka pona nini me bato basalaka na MONUSCO na ONU batinda ka mbongo uta ka Congo ya kawa les multinationales, les chinois, les indiens, les pakistanais. Mes chers amis, tout ce monde là chez nous, bazwa kambongo ya Congo, baza ko tindawa. Mais yo zo tinda ba mso ba ka mais kasté ba batina non, ba ngo batina parce que zo ko ebele. Azana salaire par mois ko komana 20 000, 30 000. Yo ana salaire bon. Ozana salaire ya semaine moko o ya zo zwa kuna na mboka na bino. Po ba tindie mission aboma. Ya zo salaire par semaine $5,000. Yo zo c'est là par mois. Ozwa 2000 euros par mois. 2000 euros en gros, nous ce qu'est la facture. Au foutu ba facture nyonso et si on se retrouve na rien. Ou ozwa 1200, ou ozwa 1000 euros par mois, à se retrouver na rien du tout. Esclave qui mungamba, ça se répète.
Alors, il faut mettre fin dans cette histoire. Soyons tous unis, mettons-nous debout. Tolukato sauver Congo, maman Aurélie Sola, alobi le stock pa ina yo. Voilà bande ko bana somme ko Congo, tokei na kata mosino ya actualité na biso pour ko sabino ke vulusi kimbangwa telemi na mama ki pamvita ba telemi nzambe ampungu alobi ale tokende. Tokende na ye pour ko sauver bino. Oyo lali etali yo, tango yufweni. Tango ekoki kolala te baza wana nomuna kalisi tatu mangombe alobi ba Monisco baza wana bazo tambola bakalisi bango te biso tokoba nga bango te d'ailleurs parmi benemi na biso nde la kalisi bango baza na kati wana eza na domaine na papa mafolo akopesa biso avec détail avec des précisions qui sont nos ennemis. Aujourd'hui bolanda attentivement papa mafolo akoya na précision banani bolanda l'air ngana ko beto ya ngai sili papa mafola ko détailler biso soit bic soit crayon oyeba nani aza ennemi na yo nani yo kolo ah oui parmi nos ennemis ah ba komaki na kata feyo ah oui papa mafola le beke biso o ennemi na ngai yeyo bo se préparer na ba bic na ba crayon bo zo ba ennemi ba koma ba ennemi na bino boko yeba ngolelo. Alors biso tika to kende yenge papa ma vuezolo lo sako epai na yo voilà. Obeminako akimi ibe obeminako akimi wapi bandeko boyoka obeminako o alobaki ke je signe et je persiste. La loi c'est la loi ekotika la ndenge wana. Je suis déjà habitué à ces blagues là de intimidation, manifestation. Je suis déjà habitué avec ça. Obeminako en fuite mabunda akimi bakimi nini moto ya mvulusi kimbangu moto ya mvulusi kimbangu ebaniko chauffer bango akimi ake wapi obeminako en fuite et pas ya ba belle sœur na ye belle famille na ye baza wapi tozo pesa bino adresse bana kin bobele maboyo ka adresse sika minako akimi en ce moment minako akimi awapi akimi et pas ya belle famille na ye famille Buchanga, famille Buchanga na Bandal. Famille Buchanga bazali en face na terrain ya Saint-Casien. Saint-Casien na terrain à Saint-Casien et pas na face na terrain ka famille Buchanga azawana na momo soki bokembangu tokanga abemi nakuwana soki bokembangu na momo balakin bobenga bandeko ke ba pesi biso déjà na papa ça est l'adresse ya obemi nako to kanga ye bobo srate tozo luka adresse sikanini andre ke mbuta bombani et toko pesa bino adresse na bango nyonso soko za na adresse moko pesa biso to larguer yango banakin na région tout ba congolais to tellement poete to kanga batu wana nyonso oyo bazali konyoko na banoko la biso pendant des décennies. Alors to kanga bango vraiment Aurélie non loin alobi bien non loin ya Molar voyez bien ou bien merci maman Aurélie voyez bien ou bien. Voilà ndeko boluka tokende kokanga obemi naku azawana bokende tout de suite là toko kanga ye esika bombani wana. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo ndeko nazo bengo naza en direct nazo ko bengo c'est important je te rappelle merci tokende wana toko kanga obemi nako esika ye azali wana. Voilà bandeko tolobelaki bino na moike oyo tali ko vivre eza cinéma te mezali réalité. Ezali réalité autovivra kati kolo Congo divorce entre Félix Tshilombo et Kabila tomoni yango ebandi ko mona nake vraiment bobi tango divorce sala maka na kati ya couple ndenge nini ba buka kabiloko bana baza ko lela gauche à droite bande ko ba famille ba ko fingana et tout ça voilà c'est déjà consommé. C'est déjà consommé divorce wana yendenge nini na ko rappeler boy ba landaki biso na moite ba yoka pona nini divorce oyo boza ko mona et voilà biso pe nyoso to koyi na sima divorce wana parce que bazaraki na association de malfaiteurs couple moko o ba sangana ki poete ba boma Congo et nzambe a confondre bango libala wana ya malchance ekufi. Voilà libala ngo ekufi. Voilà oyo ka Félix Tshilombo qui s'organise abaniko s'organiser s'organiser ndenge nini akokanga Hippolyte Kabila mobali na ye atinda ye na CPI. Alors les autres s'organiser atinda mobali na CPI mobali ne peut prendre moi so aza motema mabe moi so akotiela nga poisson moi so yo alingo kangisa ngai
der makambo ebandaki ya Kabila atielaki Kabila atielaki mwasi na ye Félix Tshilombo poison. L'air a tiré moi c'est poison, moi ça a remarqué que mobile n'a tiré un poison. Moi c'est vrai, sans y terme à moi c'est n'a solo, comprenez. Alors l'air salindenge wana Félix Tshilombo asilikaki alors bateau ya les banda entre autres américain banani ba lui tire to profiter nango pesa biso moto wana ba sala manene ba pesa ye mais malin de l'autre côté onani Hippolyte Kanambe na bata FCC batali ba to zongela to botola pouvoir ka mo muke otinto pesa Tshilombo to botola poete sikaka na justice nde akokangisa biso na justice alors to botola ngo basaki opération ya Vital Kamerhe et koki balingi ba botola pouvoir wana bande ko bolanda ba like na bino pe bobo sanaka te ko tchaba like. Alors voilà, Kabila a une stratégie en marche face ya mafia oyo ba mususu balinga ba sala ye pas comprendre la lobby non justice fait zala na moto ya ye asimba ngo jamais na présidence abotoli yango alors et créer bango mobulu voilà oyo et salami wana. Alors en ce moment, Félix Tshilombo se cache derrière les Wewa, derrière Batunaye, Oyo, il y a IDPS, APC, Bangombongo, alors bon chauffer tout comme ça, n'a donc parlement et Koufa. Alors, Bissop le peuple congolais, voilà, on en profite, parlement angopé, Israël va m'enfier. Tobomi ango tokanga ba parlementaire nzambe pe à confondre bango alobi opération toyebi ndako voilà et côté na kati wana et lelo ba komi côté lingana ba yebite nini ba ko sala en ce moment. Voilà bandeko tolobi opération toyebi ndako au finish bandeko opération toyebi ndako motra benga bandeko ne na Congo nyonso togo sabino déjà évolution et kei mosika na kanisi bo ba yeba kite makambo ezaki na Kinshasa et comme na Lubumbashi et comme na Kasumbalesa et kei na ba Congo résidence ya président ya assemblée provinciale ba attaquer yango na bandeko kuna na kati ya ba Congo. Bravo à vous na kati ya ba Congo ndenge bozu relève na kati ya mboka Kananga aussi ba kwesi gouverneur ya Kananga ba kwesi pays. Alors voilà, bravo bandeko bobenga bandeko na bino nyonso na ba coin tout za nango na mabele ko Congo bo alerter bango o uta na coin nyonso papa mama to vérifier mutu moko te mais mutu na mutu ana devoir osalango soko salango te malheur à toi parce que bitumo to ko bunda nango to ko toka na ba projecteur boiza pona bino moi ezali banda ça fait très chaud projecteur to kangwe na 4 studio pona bino ya solo pe bino pe moko na bino asala musala o esengeli po ete to sala biso no sto po komitango ngo to sauver pays na biso. Voilà pour votre information. Tout le monde a contacté na moi ou y a pesé cette information que général Yakotumba akufi. Je vous confirme que c'est faux. Ezali faux. Yakotumba akufi te. Azali nabo moi. Azali nzoto kolongono. Azali makasi Yakotumba. Azali toujours en forme. Voilà nakanisi boyoki information ya dekonabiso Yakotumba. Alors bandeko Vital Kamerhe to joui information. Pona nini bakangisa Vital Kamerhe tokena na mukuse po toko luka to sala ngo investigateur mais ana mutu azana niveau toko sala investigateur te pona mutu na pamba mais pona nini bakangisa Vital Kamerhe ezala ki réseau ya batuti na communauté internationale ba étudier ki ba lobie ke Vital Kamerhe boye ba ka azala ka Burundi ou tout Burundi. Vous êtes au courant de ça, je vous informe. Retenez cela, ici c'est la chaîne de la vérité. Vital Kamerhe azala ka Burundi ou tout Burundi. Alors, à Messena Bango Ming avec des tutsis, va utiliser yé. À la fin de compte, va montrer comme très dangereux pour récupérer Mbongo Mingi. À récupérer Mbongo comme très dangereux, à sa ambition à dépasser même Yango, à comme que Lukandengeni à se positionner pendant 2023, yé moura comme président Nandengenaye. Ah, bah tout tu vas le mettre. Il faut tout mettre fin à cet homme-là. Il faut tout arrêter. Voilà, Yangwana, Barreta qui Vital Kamerhe, Tina Barreta, crainte, c'est-à-dire que comme ça, Hutu,
que azonga na pouvoir pour batebile ba bekaza muta Kivu et azonga na pouvoir en tant que Hutu et que ça la bango mape et voilà ya ngwana ba stopper Vital Kamerhe na lobbying ya batuti pona a avancer tepo a yebi bien que rôle nini a jouaki l'époque wana. Alors bandeko tozokende information na biso na lo molai na mokuse tokende. MONUSCO HR implante un camp. Implantation ya camp ya ba réfugiés et tu ko salama na MONUSCO wapi na frontière ya Uganda. Na frontière ya Uganda MONUSCO asali camp ya ba faux réfugiés. MONUSCO asbolanda bien. MONUSCO HR asali camp ya ba faux réfugiés na frontière ya Burundi Congo. Burundi Congo asali camp ya ba réfugiés. Asali yango pona nini po ete approcher comme base arrière. Base arrière na bango batie wana po ete de temps en temps babani ko kotsaka bato moko na makolo. Bakoti moko na makolo pa akei. Bakoti moko na makolo akei ko rejoindre bandeko mususu. Bakoti groupe moko boye pas quelque part na kati ko le Congo MONUSCO a récupéré bango na avion na hélicoptère akei tika bango na camp MONUSCO. Et de l'autre côté bazo zoba mususu bazo ke ko tika bango wapi na Kalemi. Voilà plan Oyo MONUSCO a sali avec des tout types pour déstabiliser le Congo, puis va sala assaut final pour être balkaniser le Congo et voilà va sali plan wana. Donc quand Bozoko Yoka va créer vers la frontière ya Uganda et sali quand pour dire que et que faciliter comme base arrière pour que ba koti saka ba remplacer ba faux réfugiés ba vandaka wana po et faciliter bango ba koti saka bango na Congo. Bon, alerte pesami, bato bazana kata frontière, bato ba surveiller mouvement très bien na kanto placer bino ba image ya oyo ya réfugié moko bakangi na côté ya Kanwana. Donc na kata Kanwana 3000 faux réfugiés sont déjà là à disposition de HR. Donc HR qui travaille avec des Tutsis en collaboration, donc MONUSCO travaille avec des Tutsis, bah 3000 faux réfugiés wana pour être bakotsa sont des militaires bien formés pour bazo recruter à gauche à droite pour bakotsa bango na kati ya Congo. Vous êtes informés. Voilà bandeko tokei wapi na kanisi déjà na sujet wana toko laksa bino même en image oyo elekaki oyo ya réfugié ya ba moto yo bakangi na kati ya Kanwana oyo toakoloba na kati ya oyo abimaki na Kanwana ba réfugié yeyo motango yeyo bozoko mona wana baligote ye wana bakangaki ye na patrouille ya bandeko na biso à l'armée nationale du peuple Congo. C'est un Rwandais Tutsi mazaki na Kanwana na identité ba Burundais et voilà autaki na Kanwana yende abimisi secret nyonso ke oui ba memaki bango batie bango wana ils sont au nombre de 3000 faux réfugiés là-dedans objectif bakotsa bango na Congo mafieusement. Voilà, vous êtes informés. Voilà bandeko bana somi kolo Congo oyo nyonso ezali koleka na mabele kolo Congo ezali ya pasi ya komona ke eza koleka wana. Na kolakisa bino bandeko ba image oyo bandeko botala nanu oyo eza ko passer na bamboka mesusu. Ba mama na ngai, ba mama Congo bolanda image très bien. Bonjour l'Afrique, bonjour les femmes du monde, bonjour les femmes du Mali. Aujourd'hui, nous sommes au monument de l'indépendance. C'est notre deuxième sortie contre l'IDK. Là, nous avons dépassé les explications des problèmes. Ce n'est plus nécessaire. Nous, les femmes maliennes, nous exhortons toutes les femmes africaines à sortir et à en faire de même pour chasser nos dirigeants corrompus. Ceux-là même qui sont installés à la tête de nos pays grâce à l'Occident, qui se remplissent les poches. Donc, finalement, si je continue comme ça, je vais rentrer dans les détails. Je vais vous montrer la signification de mon accoutrement aujourd'hui, l'accoutrement de toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui pour montrer leur indignation, pour montrer à IBK signifier que c'est la fin de son règne. C'est fini. Nous les femmes, quand on dit que quelque chose est fini, c'est fini. C'est fini. Si c'est arrivé au niveau des femmes, là, il n'y a plus d'espoir. Bravo. Donc je vais vous faire les présentations sans trop tarder. Je vais faire les présentations. Donc ça, c'est une... Non, la spatule, c'est ça.
traditionnel. C'est avec ça, dans la marmite, on frappe pour que le gâteau soit homogène. Aujourd'hui là, Ibeka est dans notre marmite, dans la marmite des femmes. Voilà, vous avez compris, quand les femmes décident, et voilà ce qui arrive. Tolaxi bino image wana pona bisabilo ke ba femme congolaise voilà bozana sima voilà initiative ba femme malienne ba tomboki ba levé ke il faut mettre fin à ba marionnette nyoso oyo bazali na tête ba pays africain. Vous avez vu ça en image oyo ezali koleka wana na mabele ya nini ya Mali. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo toleli koloba butu na moi bandeko na biso ebele baza koyeba teke makambo ezali ko changer na kati ya mokili mais biso na kati ya Congo tozali kozela nanu toyeba soki ekoya ndenge nini mais il est temps que biso nyonso totelema tomoni kuna na kati ya ambassadeur oyo ya France o babengi soki tonton Nzita abandi kosala manevre babengi na kombo ya Mike Hammer oyo ambassadeur des États-Unis nzoka te azali kozunguluke biso abali kozunguluke biso abali kozwa ba contact avec des tuti oyo bazana kati ekolo Congo abali ko coopérer na bango abali ko pesa bango mayele ndenge nini bako passer na vitesse supérieure ke ba luka moye ba senga vraie autonomie ya Minembwe. Voilà bandeko tokeba na ambassadeur wana aza mafie bokeba na ambassadeur wana toujours ko répéter toujours bandeko bokeba na ambassadeur wana aza un grand mafieux ou aza wana il n'est pas pour vous et azali comme mera biso ba problème na mboka na biso. Voilà bandeko bana somi ko Congo tozali ko kende na kati ya information na biso tokei lisusu na cadre kaka international tokei 4 espions français arrêtés na kati ya Turquie. 4 espions français oyo bakangi na kati ya Turquie nzokate Emmanuel Macron atindaki bandeko bayoka eloko tozolobela bino mpona koyeba rôle nini ba ambassadeur wana basalaka na chaque pays oyo bakendaka. Ce sont des gens nakali pa mafolo akolobela biso qui sont nos ennemis. Voilà to expliquer bino déjà 4 hommes arrêtés na kati ya Turquie nzokate baki ba espion bazaki na milliers bakotaki na kati ya milliers ya ba religieux bakote na kati ya milliers ba association oyo ezaki na kati ya Turquie bazo travailler na compte ya France. Emmanuel Macron mutatinda ki bango. Alors journal moko ya ba turc bakangi bango ke moko na bango monsieur Ozdemir a passé aux aveux alors oui exactement tozalaki wana tozana mission toya to recruter déjà 120 personnes qui travaillent avec nous. Les imams au bengaka ba pasteur et batwana nyonso toyokana na bango topesaka bango salaire to prometaki bango bambongo ba salaire mensuel to préparaki to proposaki bango pouvoir to proposaki bango ba titre légionnaire to proposaki bango ke bako intégrer l'armée française composée ya ba militaires étrangers na kati wana monsieur Ozer wana bakangaki a passé à lobby tout na bango na ba titre ke oui to recruta batebele et d'ailleurs ba 3 personnalités à makasi o bazok liboso moko azali employé na service ya zo lokola régie des zones bino Hollanda pona koyeba quel est le rôle d'ambassadeur basala kabino bokanza ke baya wana calme o ba soso wana tout franc ambassade ya France et vanda wana boyoka. Alors moko na kati na bango azali employé na kati ya entreprise oyo ya mai ya Turquie. Moko azali na kati ya Telecom responsable mundem na kati ya Telecom nzokata za ko service ya ba français. Moko azali wana za propriétaire ya hotel na kati ya Turquie Istanbul et que bango wana nzokate Emmanuel Macron a proposé bango voilà ba Turc ba fongola miso ba kwei na bato wana nyonso. Voilà bravo aux Turcs et voilà c'est à nous en vous donnant de telles informations, c'est pour vous faire éveiller pour dire que quel est le rôle que ces ambassades na bato na bango bumonaka ba mindele wana ce sont ces mindele là voilà na kati ya Turquie batimeli bango ke baza au service ya espionnage na kati ya Turquie. Voilà bandeko. Alors toke na kati ya information na biso mususu 5 na kati tokoti na kati tout d'abord na kati ya Nord Kivu. Na kati ya Nord Kivu
5 casques bleus ya MONUSCO babomaki bango tué na kati ya Nord Kivu. Babane ko sala partout à MONUSCO bakwei na kati ya Mbiscade babomi 5 casques bleus ya MONUSCO bakoyaki depuis hier. Alors bandeko nakanisi bana somekolo Congo na kati toke nanu susu na kati ya Nord Kivu. 2 jours affrontement ratissage bangomino et salamaki kuna na kati ya mboka wapi na kati ya mboka ya Nord Kivu na kanisi to ekosengake toyo kisabino audio oyo bandeko na biso batindi message boyoka ngo avant to kisabino audio yo bolanda nanu très bien boyoka audio oyo totieli binango. Oui, le président a pris confiance mikolo yo na ba mai mai. Confiance mikolo za na ba mai mai, sécurité na za mai mai ba msusu wana président za na musu posate. Ngona oye ba kero ndenge mai mai za wana za ba soda ya présidence. Donc message on qui nous a message officiel, qui ne la ba ngona mungongo na ngaba eba. Un message officiel ba mai mai nde président tie motema pona kupesa sécurité ya mboka. Tozala ba nyabwisha tozala ba tebebe la kati ya armée ba mala bikolo ebele ne motema président sikoyo ezala ba oyo ba patriote balingi komatela mboka oyo. Ndio za pili ngai na ibeli yo secret. Donc mai mai ndenga za wana aza soda président pe tozala ordre. Eno puti mai mai na nzela aza na problème salisa ya za malade salisa e kubunda mai mai te mai mai za ndeko na yo. Ndengo zo mona mikolo nde tozo vivre mais tozala batu moko aba oyo bazaki na kiri ya kabila nde oyo keno akopambana na mai mai po mai mai akusala biso lo moto biso na problème ya mai mai te mai mai za ndeko na biso mais ba oyo basaki na basozer mazala ba esprit idéologie ya Rwanda mai mai akobeta bango. Nous avons déjà que nous avons un rapport à biso armée. Voilà bandeko boyoki wana audio wana bolanda attentivement ce qui suit après audio wana bolanda. Mbote cordon mbote nazaraki kimia mingi parce que tuzalaki na bitumba monene. Mais ba appel wana na sina zoi yango basi ba bengi ngai plusieurs fois. Tokutana na dialogue balobi tokutana na dialogue babengi ngai bakoasire nyonso tout ça me ngai na kokoma na dialogue wana te tozala biloko nyonso eza na mesa président ndimi parce que nazalaki moto ya liboso komona na président na nai babengi ngai lobi bayebisa ngai yo chef komanda ya tosolola na ekipe na yo biloko nyonso eza na mesa ba grade bolingi bon parce que mouvement na bino ezalaka politico-militaire donc ba poste nyonso na gouvernement ezali bino nde confiance na biso appel oyo euti na présidence Bea François Bea nde abengaki ngai na telefone conseiller ma sécurité ya président ya Chilombo président conseiller ya matière ya sécurité ya Chilombo nde abengi ngai François Bea ayebisi ngai non des centres bakosa des centres moko il faut na benga bana nyos to dialoguer parce que biloko nyonso biso nde confiance ya chef de l'état alobi makambo na ebite mais biso nalingaki na tuna yo omoni nini parce que ngai na okende kuna te awa tozela émetteur na biso ekomi na niveau nini pokomi na niveau nini ngai no commandant il faut tout ça la délégation déjà président apesi ngai ordre wana tokita kuna na episi François na mokonzi biso toza na idéologie moko te. Merci beaucoup papa Sayala. Voilà bandeko oyo wana nzoka te oyo wana bozoko yoka l'armée nationale du peuple Congo bayebi déjà que oyo nyonso basoda wana oyo balobaki ubwenge ekwe na mai Chilombo avec François Bea vous avez échoué. Bon échoué parce que bandeko na biso nous sommes déjà au courant. Bandeko na biso bazo courant bebi que ezali piège na bango po ete bale bazalo kola ndobo babwaki na kati ya Ziba po ete baloba bambisi et mafia le couteau de malheur na bino po ete bandeko na biso sont déjà au courant. Nous sommes au courant beaucoup de mon côté. Donc l'armée nationale du peuple Congo on dit non, non,
niet. Non, N-O-N, non. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à dialoguer, il n'y a pas de rencontre avec l'armée nationale du peuple Congo. Vous avez la réponse avec vous. Like Nabino, s'il vous plaît. Voilà, Nakanisi, Boyoki déjà, Owana, il y a Moussori Mundos, Asaraki Bousso, Nini, audio na bango, Batineki va partager et Kweleki Bisso, Ngapena Tindeki Bandeko, Boyoka audio Oyo, Bandeka, Yoki déjà soit Bengaki Bisso, que non, Bozay a Bisso, Tazay Longo, Nzoka la piège, Balobi, Lokuta, Bandeko, Obozana Kacha Diaspora, Boki Samitema, armée nationale à décevoir Binoté. Ils sont là pour vous. Et alors, Binope, Boye Bandegenini, beaucoup soutenir l'armée nationale Oya Bino. Matondo na Bino. Voilà, Chilombo a échoué, na François Béa, Kop na Bango, li Kop na Bango, et léger. Toboa Kessiango. Voilà, l'armée nationale du peuple Congo, Bassa Gratissage à Makasi, Nakati, 2 jours d'affrontement et voilà bangomino a des bandades bakimi bazo mona sur la terrain et bande konambiso bazali nanu na pause bazo serran bango baya bazo ko bongisa kaka bibundeli bazali ko bongisa bibundeli poete bazelanan bango baya comme ça basila na bango bien ba déjà que ba échoué. Voilà na kanisi bande kona biso tuza ko continuer wana actualité ezalaki ya mwa mingi ba soldat ya oyo basinale biso na kati ya Goma na kati ya Bukavu na kati ya Uvira que to alerter ba soldats na biso nyonso attention stratégie pour désarmer tous les soldats de FARDC envoyés na kati ya front. La stratégie c'est quoi? Chilombo est au courant mais on va déstabiliser, va désarmer ba soldats nyonso ba tinaki ya FARDC na kati ya front. Donc na parade militaire ba ko benga ba autochtone nyonso ba ko botola bango minduki. Donc babanda qui a déjà oyo ayoki na akwei na pas na bango communauté ko kenete ce que parade militaire ezali luka moyen ndenge nini okima ko kenete po bazo désarmer bino et so ba désarmer bino ba ko coffrer bino et destination na bino la mort pour babi que bozo tourner face na bango po été bon mener ba opération mususu. Voilà bandeko bana sombi ko Congo. Alors na kanisi papa ma follow okoko bele ma po été kolobela biso oyo manso elaki biso na mokolo na lelo po ete biso te ko déjà que ya solo la victoire est là entre nos mains. La victoire est certaine parce que Nzambe asimbi makambo yango ye moko na maboko. Papa ma follow na kanisi yo moko yebi bandeko bele bazana kata bubungi bandeko bele ba yebi te ennemi na biso penza azanani ennemi ya Congo pour le tout monde ba mususu baza ko bunda to lubango banda kala ba bunda kana lili ba petra ma kofi na lili ba petra ma kofi na ba mire dans le vide. Les vrais ennemis du Congo ou les vrais ennemis du Congo baza banani pas ma follow malobo mboka yo ba like na bino to sepela nango. N'oubliez pas de vous abonner, suivez, c'est très important. Bozo ba bit bozo ba crayon boyoka ba comme les ennemis na biso qui sont nos vrais ennemis du Congo oyo ke tozo bunto ko bundisa banani pas ma follow malobo mboka yo losako papa sayala losako bandeko nyonso bazolanda losako mama Congo epa ozali losako baba Congo nyonso epa ozali bozolanda na pesi losako na ba jeune nyonso ba o ba telemi na mouvement ya lelo basangani na mouvement tomoni ya IDPS na pesi bango. Je pense que bandeko mosusu lokola prophète Kiawanga na ndeko na biso Trésor King bazana mouvement wana na pesi bango mbote mingi na pesi mbote na armée nationale ya peuple Congo mbote ya solo ya yambo tokozongisa tokupesa nkembo na Nzambe mpongo matondo na mvulusi kimbango mama tipa vita po mikolo ebandi kupusana boyebaka bobanda boyeba pourquoi moi oyo sanza oyo eza sanza makasi parce que le 29 juin nde ezalaka mokolo oyo bakatolike bakangaka mama timpa vita po bakotola ye mwana oyo tobengi timbangu nkembo ya nzenza le 29 juin. Alors toyebaka bien ke bakoko balobaki mouvement nyonso koya tozokozela kimpwanza na biso ya mibale ezali kimpwanza wana négociation ekoko kozala te ezali tobenga na mongunya pour tovandisa mboka na biso. Alors pourquoi ça? Quel est ennemi
biso mungunya na biso nani mungunya na biso bandeko na lobaka toujours na prémisse na bango oyo baloba tolingi Afrique principalement les Congo sans les Africains et notamment sans les Congolais c'est-à-dire bakumisa Congo na biso Afrique na biso paradis na bango balongwe pa bavanda baya kusilisa biso po baya kuvanda alors bo mungunya inde ye wana maintenant balobaka souvent soki olingi ndenge toyokaka parce que naza na expérience wana te soki olingi kolia na satana diable ezala na kanya mulai voilà kanya mulai wana eza nani ezali baoyo baza sur place parce que ennemi principal ezali d'abord en gros eza ba européen na ba européen wana il y a des spécialistes batia liboso il y a l'Allemagne qui se cache derrière la France et la Belgique alors bango nde bazokotia bango liboso maintenant pour ne pas parce que depuis 60 babima na mboka baya balatisa pion donc exécuteur baza libanda pardon commanditaire baza libanda batia exécuteur sur place qui sont ceux-là sur place avant toya kosilisa na commanditaire sur place toza na auto bengi congrégation soki confession religieuse toutes confondues ezali MONUSCO ezali eloko ozobenga soki badepute baministre parce que gouvernement wana eza nango kaka mpo baya kobakisa pasi baya kobakisa minyoko likolo ya pasi oyebaka banda bakoko na biso batikaka biso na oyo tolobaka souffrance na ndenge bakata bango mamoko na ndenge balongola babimisa bango na mabela cikongo bateka bango mokula baumbu bayo kotonga mikili na bango likolo ya souffrance église baéglise eye pardon likolo oui ya souffrance likolo ya douleur s'il vous plaît bayo kotia souffrance oyo tozobenga monyoko kolia ekoma pasi kolata pasi kalasi kutu il faut bapona nani kiva maintenant problème na biso eza nini toujours nous acheminer ezali révolution te on ne fait pas une révolution avec un ennemi on fait la guerre changer de terme s'il vous plaît parce que les mots aussi jouent maloba pe echangeaka botia ndenge tozalaki koyoka o dipanda l'indépendant non entre deux ennemis il n'y a pas ce terme indépendance il y a la libération alors bitumba oyo tozosala eza libération tozokopusana na 60e anniversaire ya oyo bakoko balobaka bokozwaki mpwanza ya mibale mais par la force s'il vous plaît alors force wana lokula tomoni déjà bandeko na biso tobenga bango bacombattant ya IDPS babandi ne les laissons pas seuls pour profiter occasion oyo ndenge bakoko na biso baprofitaka le 4 janvier 59 par simple défaite il y a match à football contre Mikado na Vita alors kimpwanja liboso et mwana na kaka na étincelle ya moto wana moto yo eboma esila te c'est-à-dire batumbi moto tuka nango tina suka pour le 30 juin kimpwanja na biso to simbango bazali makasi te soki totelemi alors tozotanda banani mondele nyonso ambassade nyonso ambassadeur nyonso munguna nyonso aza sur le terrain en tout cas soki toyoki kaka mikolo butumbi Mike Hama oyo akoma bo frère ya baluba bakumisa na kombo ya tonton Nzita bokanga ye botumba ye na Somalie batumbaka ba-américain boyo ba chose ba-américain bakene kuba ils ne sont pas exa bazokujouer kaka na bobangi na biso bandeko botelama bozonga na ndako te topanza bango mundele notre ennemi principal toutes les églises il faut les brûler parce que bango bazali sur le terrain bango nde bato bazokopenda bango bazwaka otolobaka les répondants bango nde bazwa barépondant ya bacommanditaire libanda alors awa qu'est-ce qui se joue la France l'Allemagne bajuré na ndenge tozokokota na CC balobi l'Europe l'Afrique et l'avenir de l'Europe
mabele na biso na kati ya mboka tukele bango na bango te. Alors voilà avantage toza na toza nango pona lelo. Bande kuna biso IDPS. C'est vrai. Bosali yango. Mais moi je bien que c'est pas une affaire ya IDPS. Toza na ba parti politique te. On en a pas besoin. Toza totala liboso ezali mabele bakoko na biso. Tolungu la salité bosoto nyonso nde tokovanda biso moko. Boye baka peu bien. Dans la guerre, il n'y a pas de négociation. D'ailleurs, ngai kuna makambo négociation na tiaka même ata zolote et ko sala mate soki ba américain baza makasi. Soki ye hama wana aza makasi alo bango na micro mais asala bango na ngokute. Soka s'il est fort, s'il est puissant. Alo bango ouvertement que tozo ko sié ba tuti pour ba senga autonomie. Donc kala ye hama soki akubima. Mais ba tuti ba yo bien que ils sont perdus. Et Congo peut jamais. Ils peuvent vous donner tout ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, même s'il en arrivait, vous serez toujours des sabots, vous serez des nu-pieds. Vous les tous, vous faites un travail inutile pour ces cochons blancs. Vous les tous qui nous suivez. Vous faites un travail inutile. On vous assassine, on vous tue. Sachez bien que le Congo est au cataraté. Toujours qu'on fasse, c'est vrai. Mais, Koko, Vitankanga, Atikaka Maloba, Congo, Ezali Tadi, Ezali Ibanga, Boko Kakamona Miute. Maman Tipa Vitaluba, Bakota, Dokota, les Sera Barobiba. Alors, Emmanuel Macron, na Angela Merkel, na moi je abattu l'Union européenne, Bobengi, Ursula von Leyen, Bangonde Basali, donc tous les mercenaires du monde, Bakote Bangokuna. Alors, c'est ainsi. Puis surtout, il y a bien que notre avenir, c'est le Congo. Notre avenir, c'est Milim Makoko Nabiso. Parce que Milim Makoko Nabiso, Mingi Toko Telangana ou Rapoto, il faut tout dire Sango. Alors, tout ce que nous n'avons pas à faire alliance avec n'importe qui. Tout ça, la Bitumba, l'église Tumbama, papa Yabaza sur place, il faut les faire la guerre. N'engaï n'a pas sepela. Papa Saïra n'a pas sepela. Bande Komino n'a pas sepela. Ceux qui ont dit que même reporter moko est à la France Inter, est à la RTBF, journaliste moko a sur le terrain sur le Congo pour candidater pour tomber. Parce qu'il y a plus d'institutions et juger. Voilà ce que je veux dire. Nous avons cette puissance wana en trois tours et non qu'il bosso tout tika mouvement oyote bolanda minako et pas ya zali botumbaye ambassadeur wana soki abimi bokangaye Ambongo Kangaye, Adjongisa Babituka Polo Ayiba, Adjonga Akende. C'est-à-dire, nous sommes en guerre, nous ne sommes pas une révolution. Nous sommes dans une guerre, nous devons nous débarrasser de Bangonia. Il y a deux choses. Soit Babima, soit Bakoufa. Pour que ce soit jamais dans la belle Bakoko Nabiso. Bango Baye, Balokandela Babima. Je pense que pour Nango, l'ennemi principal, ce sont les Européens. Sur le terrain, Bango Bazo Monanate, Église, ils ont Monana, la soi-disant politicien, Bazo Monana, la police, tout ça se fait sciemment pour Bagno la Rabiso. Et regardez, il y a comment passer conditionné, Nazana Katia Mokananga, Aou Mela Maïté. Lipa, Naoulia, Lipa et Kauka, je suis chez moi. Alors, biloko wana nyonso c'est ça qui doit nous énerver. Mondele nyonso dans nzela ezaka moko banda gombe po na njili nzela ezaka moko pare nzela po même panza même po ya njili totala soki bakoleka MONUSCO il faut toucher bakufa. Voilà, je pense que je vous ai dit, notre ennemi principal c'est l'Occident. Ce sont les Européens. Les Européens on a au sommet ezali l'Allemagne, la France et la Belgique. Et puis, sur le terrain, alliés na bango ezali toutes les confessions soi-disant religieuses, MONUSCO, politiciens na bino wana, et toutes ces organisations sont sur place. On n'en a plus besoin. Il faut bakende, biso moko toyeba, ndenge ni tokomisa mabele bakoko na biso. On n'a pas de leçon à recevoir qui vient de l'extérieur. On n'a même pas ennemi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Nous ne sommes pas dans une révolution, mais nous sommes dans une guerre de libération totale.
La libération ne se négocie jamais. Une gazelle devant les lions, jamais va négocier. Il faut à se libérer. Alors maintenant, plutôt que la gazelle, c'est un petit exemple un peu vulgaire, mais plutôt que nous avons une force. Ça nous demande seulement une unité, tout bien à l'étranger, n'a pas lié, n'a pas sur place. Voilà ce que je voulais ajouter. La petit message au prophète Kawanga. Azila le 27 D. Azila le 27 D maintenant est ici. Babanda déjà Bakota. Tuer tout le monde, tout étranger, il faut les tuer. Il faut les tuer. On nous dit aux États-Unis, la France, dans l'exemple vulgaire, la police française, bakangi maman a vu sur le métro, maman na mukumba, alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut dent sur dent, œil sur œil, chacun chez soi. Nous sommes chez nous. Bango bazong et pas bango. Alors, c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas forts. Pourquoi bazong on va tout négocier? Bazong on a vu ça? Tout négocier encore. Est-ce que vous trouvez ça normal? On a tout besoin à s'approcher même. Papa Sahara n'a pas voulu ce qu'il m'a. La maman qui m'a vite. La tuition malouba. Mais, pas y a bien qu'ennemi la mission à la mondele. Les répondants sur le terrain, ce sont des confessions religieuses, ce sont les politiciens soi-disant, ce sont bateaux les ambassadeurs. Il faut qu'on pense ça. Vous voyez, toutes ces grandes ambassades, tout au long à fleur. Pour ceux qui est bardé, Bakati Baké Braza. Alors, vous serez maintenant, vous serez l'ambassade d'Allemagne, il y a Grande-Bretagne, il y a Hollande, il y a États-Unis. Tout le long là, il faut les serrer sur le côté, sur la timidité. Alors, il faut que l'ambassadeur soit couché. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, nous sommes dans une guerre et la guerre ne se négocie pas. Matondo papa mafolo ingeta ya solo bamama Congo boyoki bamama ya Mali batomboki bamama Mali batomboki wadike mama soka tomboki atomboki na beta ka tolo na bamama na beta la bino tolo na yebi a tolo tokobelela o tokobela kobo obemi na kwa kimi nzoka te ba secret bomba mi na mukili oyo botala bato tinde selo baba diabolo ba sacrifice bana na bango bato ba sacrifice bana na bango bokanisa ke ba ko sauver bino oyo ba sacrifice bana na bango moko oyo ba bota yoka secret moko bimi bato ba ke ko découvrir na ndako ane obemi nako azalaka na bana 6 ya bizengi 6 bana bizengi azwira bango ndako mobima asala ndako mobima kata lupango na ye alekar achar ba service bien organisé ya bana wana bizengi na bizengi achar bango wana bango nyoso donc bana wana basalelaka obeminako bana wana bandoki ya butu ya obeminako et voilà bana wana oyo bazali na ba bonne bazana ba service to ba futaka na ba chauffeur des véhicules à leur disposition bana wana baza gata ko sakana te mais baboba mona na kate ba bomba bango na kati ya ndako moko et voilà secret ebimi obemina kwa zaka nene ndoki alors bato ko la bangwana bango nyoso basana bakawana bato na bana na bango moko ba sacrifier bango et bongo ndiki nini ako yako bongisa venir na bino. Donc tout le monde changer tout comme on a pouvoir il y a solo ya nzambe que tous on a pouvoir il y a ba sorcier il y a ba oyo ba uto kolongwa auto bengana lelo na pouvoir moto bangate. Voilà n'attendons plus pas ma foi la lobby tous la date le 27 bandeko totel ma déjà na kanisi rendez-vous pesami lobby rendez-vous pesami ezalika ciblé na la RTNCT na la voix na palais du peuple mais déclenchement déjà autobelela ke opération toyebi ndako lelo basakana bino mingi bakosa biso mingi lelo banokola ba ndeko mingi lelo to komi na opération toyebi ndako. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin d'aller seulement là-bas na kata parler peuple mais si ka ozali oyebi ba ndako na bango pas seulement les députés bozo bosa ba sénateur bozo botala ba ministre bozo bosa sika bazali ba ko bomba na ndako ba semeki na bango ba beau-frère na bango na tango yo ka no azaka na beau-frère na mo quelque part boko no toke wana la samso ba na kata ndako na yo
bo fuye ndako wana c'est fort possible de kuta bango ba ke siko ba ko boma na ba cité bo luka bango bo ko so bango donc muntu kutina ve alors tokoti siko na ko pesa mot d'ordre na bandeko na biso oyo to belelaka ba gens de l'ordre ba gens de l'ordre na kanisi mibeko moko boswa les ordres mal donnés ba respectaka ngote ba ordre mal donné ba respectaka te alors il est temps pour na bino ya ko boya ko yoka nyonso parce que pouvoir est comme na boko peuple nyonso est comme na boko peuple ko banda lelo donc ça veut dire que soldat yo kangama na civil yebisaye aux autochtones ke ba ko nyokomi ba sali yo bandeko ba o bato ba yana bango wana o ba yana bango na kati ko Congo ba zo ka salaire à combien par semaine 5 000 3 000 $ par semaine yo zo combien par mois un pays combien de mois tant que koki population libérée yo pe longona nzakoma même ozana nzakomba o nanani na teni kota na kati lobela ba ndeko ale tokende et comme tour na biso to libéré ceux qui viennent au libérer biso to ko mala po to lingi to changer nyonso na bele ko le Congo voilà bandeko chasse à l'homme moto abungate to luka bango et sika nyonso bango ba bombane tala omoni nzambe ninga sala makamunai to pesi nzambe longona po et comme na moment mabe ba vol les akokanga ba kokimela wapi bon moi na côté nzambe mu dans sala makambo le moment est bien choisi que lelo ba vol exalté ba kokima donc to kokanga ba lo kola ba ndeke na yele sai binoke et ko ya un moment que ba kozana moyen ko bouger ba nyokola bino mingi ba bomisa bino na nzala tango siko komi bo frapper ba ndako bo toke ba ndako wana mbongo ba million ba bomba na ba ndako o ba bomba bino nzala ba zoka ba ke na otala ba ndako tango koki bo fuye ba ndako wana bo kozo ba mbongo bandeko bo récupérer mbongo na bino yango tozo ko belela par des actions individuelles et ciblées moko na moko ameka ko tala le pauvre na mona ciblé na mona ngo suspect bandeko boya OK peno bengi bandeko boya la quartier le pauvre les a suspect bo benga bandeko na bino ba repérer ndako nyonso parcelle nyonso za suspect na kwe nyonso ya Congo ba buka ba parcelle wana boko mona ba armement minduki ezana ba parcelle wana boko mona ba mbongo ezana ba parcelle wana lupango nyonso bo mona ka suspect ke mutakota ka kuna te il est temps bo buka ngo bo kota na kati bo dévaliser nyonso ezana kati lupango poete ba nyoko le bino mingi voilà bandeko nakanisi toloba ki ce qu'il faut koloba mkolona lelo lo sako na bino nyonso ba o nyonso ba ndaki biso mkolona lelo surtout abonné na biso nyonso to pese bino lo sako bozaki très nombreux là. Abonnez-vous massivement, il n'y a pas de chaîne. C'est YouTube, il n'y a qu'une seule chaîne. C'est Lolaka Télévision, Lolaka Mfulus Kimbango. Voilà, merci. Maman Stella, désobéissance civique. C'est vrai, il faut désobéir dans Nyoso. Ba ordre mal donné, ba respecter. En gros, tu te communes à tango. Ok, moko na bino, il y a solo nazo pour insister. Appelez vos frères, vos familles, vos parents qui sont de partout au Congo. De partout au Congo, je dis bien. Tango Benfouana. Donc il est temps biso nyonso to benga bandeko tout na chaque coin to déjà que ba Congo est sur relève to déjà que Kananga est sur relève to yoka pe ba coin nyonso bandundu qui quitte bandundu central Massimanimba tozo zelade bino Équateur bolanda Jean-Pierre Bemba te azoko sabino bo attaquer même Jean-Pierre Bemba wana attaquer ma position tout na yebike na kata mbana mbandaka na pesa bino longonya lo sako epa na bino botele ma poete na kata mbandaka ba tuti ba tondi bo récupérer ba tuti il est temps bo blaguer na ngote s'il vous plaît voilà matondo ingeta ibobo rendez-vous na biso et pesa mi lobby jeudi pour na information na biso ya lobby matondo